Exemple TV kitoko. Exemple TV kitoko. Mami, Maman Lisette, hein? Lokani. Toleka. Exemple TV kitoko. Exemple TV kitoko. Namona kayo mikolo na sona sala soulagé. Nokangeye maboko na yonde blanquette. Ozali makuli tere misaka mika dila. Batu batile mi pula kutala kaka botani. Engai yo. Engai. Exemple TV kitoko. Exemple TV kitoko. Beauté, j'espère que vous allez bien, c'est bel et bien Vanessa Herwig. Je suis coiffeuse professionnelle, je confectionne des perruques, je vends des laces frontales, des closures, des extensions 100% humain, 100% cabello. Je suis installée en Belgique et dans la province de Liège, précisément dans la ville d'Espagne. Si vous voulez avoir une belle tête, si vous voulez avoir un beau maquillage pour vos événements, n'hésitez pas de prendre rendez-vous ou de me contacter sur plus 32 465 32 36 38. Vous ne serez pas déçus. Si vous voulez avoir des conseils ou comment installer vos perruques, celles à la maison, n'hésitez pas de vous abonner sur Vanessa Herwig. Vous ne serez pas déçus. Bisous, bye bye. Yangona tuta tolote, yangona sala fierté o, na loboko na yanguya, yango nyose koki, ae. Onyo se bokio Ona nyoso
oza kosalelanga esengo nanga ekomi loyembo naye kokobisa yo mama kolo Yesu kolo yabo moinanga nakumisiyo mama kolingo nanga ya motema kolo yabo olopotanga mosika mama Nzambe ya bofele mobali ya baveuve yaya kolingo na yo na motema na ngai ekosila jamais donc je vivrai nakobanda koyembela yo kokumisa yo omoi na nga mobimba na mokili oyo Yesu na ngai namoni moto te oyo akokaki kokufela ngai bonga nazwa bongo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesanga boboye nayembeli yo Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire.
Maman Lisette, hein? Lokani. Toleka. Losako mama Yakapangala
namonaka yo mikolo nyonso nazala soulage nokange ye maboko na yo nde blanketi ozali etelemisaka mituka nzela bato batilemi mpona kotala kaka motali engai yoyoyo engai kapangala ye soki nazalaki président union européenne me natia foto vous êtes na mbongo ya ero omonda tie batalaka bote na yo lisette lokange lisette lokange bote na yo je t'applie ma maman lisette ozali bonheur nanga natselaka motima tala ndenge nakoma kolanda bolingo na yo lokange ya kapangala eli la basa batani mama lize ya mama ya kapangala ya mama zalesi mama zalesi mama zalesi mama zalesi mama Merci beaucoup, bon dimanche maman. Le 22 juin, anniversaire incroyable. Les motivateurs de tous les motivés. Caps Kapangala, il y a Robert. Il y a Lisette de Joyeux anniversaire, champion Kapangala. Happy birthday to you, Robert Kapangala. Joyeux anniversaire, champion Kapangala. Happy birthday to you, Robert Kapangala. Une année de plus, la vie avec Kapangala. Le 22 juin, Fatima Bamonge, Basuka na Berso, joyeux anniversaire.
Kosepela pe bakomela champion kapangala. Il faut ne pas coutume, et les lots ça se fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Les big boss sont qui bébé. La petoli a to celebre yango tobina kwetola makwesa kotama na yo lelo mokolo ya esengo le 22 juin tosepela aska pangala abotami. Merci na papa na mama botayo. Merci na Nzambe oyakela yo mikolo na yo na mokili eumela kamse papa Joyeux anniversaire champion Kapangala. Happy birthday to you Robert Kapangala. Happy birthday to you, Robert Kapangala. Hey. Happy birthday to you, Robert Kapangala.
juin, anniversaire incroyable. Na Kinshasa Mbalo awa. Na Paris te, na Champs-Élysées te. Mobala lycée tu le kange au fêter awa. Oui, salamate go salama. Oui, salamate vraiment. Go salama. Le 22 juin. Merci beaucoup. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Ezawana pour nous aider, pour nous ressourcer. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème moyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur une défi Nzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zapenda touché dans les camarades abi Barizi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton o bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kara to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa Abi que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso a besoin ou aider ba orphelin, ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango exemple télévision. Merci, merci, merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Bote oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en toto et non la cabatache. Sopilingi kozana tema ko ya bien ya propre, oiza produit ya kosela. Oyo eza pona maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza oil et kendaka na produit en toto. Donc ce que vous intéressé, vous continuez de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.